Hi guys, it's your man, Mayo Gino, the Bundes TV, you know what I'm saying? So I'm back again. If you want to see the rap, Gino Mayo rap, then come just subscribe, you will see how the things happening, you know what I'm saying? It's your man right here. We got a new channel, you know what I'm saying? Allô chérie? Oui ma belle, rappelle-moi un peu, je suis au volant, rappelle-moi après. Oui, je suis au volant, je conduis, rappelle-moi après. Ça va passer même quelques minutes, Ok, ça. Oya poto na mboka kimokolo, passe la camarade T. Eh, bonjour papa. Ofanda kawa. Nazobi lobila kanga mo mtonsunga na zate. Eh, non mona mo mobali ate, okozala ka pembena. Bole déjà. Eh, tora ndemo ko kapina na balite na botite. Bipo balite eh. Eh, na poto so za mo mobali yo moko passe pour makamba olamba ndeni. Eh, kana zana ngaya tukozo nzote ba numero to lamba na kati. Eh, na yena lambe na ngayo wande kuna ngati. Yupi na mobali na hote. Eh, oni papa tala no mesima. Ilo ka kanga. Eh, poza ni. Ilo te. Ata ese logo te papa limbisa. Ko ba nyama mike. Eh, tu papa. Tuzo nzote ba numero. Après ça, ok, on est bien pour la bien bien. Eh, sinon ça y est ouais. So, tu es surtout éclaircir bino pour qu'on ait biso to zana mbongo belé, to lia mbongo biso moko. Alors bolingi kaka ko déranger que non, mutu kaka il faut kaka atinda kaka mbongo. So mta ipsi mbongo ko kaka te, bolingi ko yokate. Au moins mbongo ya salaire yango. Ça 2200. 2200 oyo zana la kisabino ndenge nini mbongo ekinda. Omoni ezabo to channel moi soy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oyo 9 oyo 9 eza 900 euros. Na 900 euros oyo ezali mbongo ndaku na ndaku mbongo ya courant na mbongo ya carburant ya voiture pendant 2 semaines. Votre channel pendant 2 semaines. Yango. Ndaku, courant, carburant ya voiture. Tout ça on a un point. 1, 2, 3, 4. O ezambongo nini? O ezambongo l'État. Ya l'État ilinko loba nini? Bongo l'État isa que au fouti assurance. Il y a voiture. Au fouti assurance à voiture. Au etikali. Au fouti nini. Au fouti assurance. Il y a ceux qui n'ont ziki. Ceux qui ont un problème. Il y a nini. Peut-être ont eu problème dans nzela. Voiture déclassée. Alors ils ont un bon moment pour ils ont assurance de la voiture mais ils ont assurance de la yomoko. Ceux qui ont un cas de problème. Alors bon oyo 200 euros yangwana et keina mopanzi. C'est quoi to kende lisuzo. Ozo ki voiture abato à crédit. Alors voiture à crédit, neti biso tozo voiture à crédit. Alors il faut foutre à combien 250 euros. 250 euros yangwana et keina na voiture. Le crédit hein. Otikali na combien na 300. 300 oyo. Mama ya bana kuna kolela o ofuta kabana te. Ofuta kabana te. Allez, à quel funda pas l'État que non, il y a futa kabana te. L'État est oh yo, il faut futa bana. Alors on siko oyo 100 euros oyo au chango wana. Siko oyo tikali oyebisi bon. Oko futa bana boy. Siko tant o futa bana boy. Moni bana so ça dépend siko ya ba situation. So futi bana boy siko. Alors, boyo kanana mama ya bana que non bon, comme bana barando ya ipa nanga pe. Bando ye pananga bando kende pana yo. Alors siko yozwa oyo ngape natikala na oyo pona ke kolia ya bana kotambola na bana nini bakozala ke non bazana na besoin eloko bilamba ba nini yango. Omoni siko mbongo etikala sans oyo etikali somba sala provision andako. Alors sala provision andako. Alors so ene tu venais peut-être kuna oza suso peut-être mbongo ya voiture bah diminuer là qui a à moins 50 mois etikali peut-être likolo on a un bon etikali dans argent de poche o etikali bon ya kolia
so sala provision ya ndako siko so yo so leli ba ebisi yo kene zela naza na mbongo te peut-être mois prochain alors yango bomona ke soki muta ebisi yo kene na mbongo te bino ba okanisa ke non akosi on est salaire ndenge kendaka yango wana tolobaka ke mbongo eza na Afrique tant muta zui mois 300 400 euros habito sala business auto sala boye bo kanisa ke non aza na mbongo ebele azotambola na voiture kitoko mais boyebi secret eza ba réalité ya poto otikali na oyo pona kolia alors talaka pendant un mois soki ezangi nani akodefisa awa badefisa mutu mbongo te okolelela pe mutu te soki odefi oke na banque apesi yo mbongo akoyebi soki non bon ndenge odefi wana okofuta na intérêt seke banque akopesa yo mbongo ndenge yo olingeli et puis c'est pas n'importe qui bapesa mbongo wana bapesa bato baza propre alors bapesa mbongo que non au foot on a intérêt au défi ça y neti 15 000 euros et puis que au foot à 20 000 euros au boy na yo tiki alors mutako lele la yo mutako bon euro côté la yo azati alors vraiment boza la esprit vraiment malamu au moni ndeko na biso o mususu a expliquer ki bango na na États-Unis ndenge zalaka na esprit donc expliquer binope ndenge na Europe ezalaka et puis ezaba mususu bazwaka kutu o kutu na biso kutu ozwa mwa likolo ke non futi ba biloko ekoki mais na ba mususu bazwaka sikoyo ba 1200 alors tcha sikoyo beta mathématiques sikoyo merci ezalaka bino mayo du nom de Bundes TV alors tozo motiver bino ke bosko ka kozala na courage à kosala misala alors que le Seigneur vous protège. À la vie. $400. Salaire, il y a fin du mois. 2400. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pour Nandaku, on a foutu Nandaku, 1600. 1, 2, 3. Nous, $300. On a foutu Mutuka. Bah, on va défaire Mutuka. On va foutu Mutuka. 1, 2, $200. On a foutu gaz na courant. Gaz na courant, c'est là où on gaz courant. 100 $. Oyo. Na foutu lango internet. $100 oyo. Na foutu lango mai. Et tu as $50 awa. Donc et ça le roi tu as le roi na $150. Na $150 wana il faut na lia. Na lia $50 to na lia $50. Sur tu as na $100 na tinde liyo mta Congo $50. Obi on a kabarate mama papa. Tous à miti ya malamu ko to gagner ko meto gagner meto tika ko nyoso ah bali bamba. Alright guys, don't forget to subscribe to Mayo Giovone Bundes TV. Ciao ragazzi, iscrivetevi al canale di Mayo Giovone Bundes TV. Ciao! Abonniert alle Mayo Giovone Bundes TV. Abonniert Mayo Giovone Bundes TV. Ouais, je salue Serge Mayomona.